bakate soki moto nono kufite poto yevite basekele moso ekobima eye bimbongote eye bimapopete eye bibabalanite ezalaki na bango koki kosisila faire ezalaki na mwana na alingaki mingi bomona ezalaki un soleil balikaki ete soki akufi ifali mwana oyo alingi na bakonzi na ye lokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisisanga parce que les salaires du péché, c'est la mort.
Le monde, je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je suis l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de la mort. Ta parole nous enseigne qu'en toute circonstance nous te rendons, je te grâce en terre. Une fois Jésus ici, car c'est toi qui avais donné, c'est toi qui as laissé. Seigneur mon roi, que cette âme puisse être conservée entre tes mains, Seigneur. Et que tu gères cette cérémonie et maintenant jusqu'à sa fin. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous t'implorons, Seigneur, de gérer, de diriger cette cérémonie dès maintenant jusqu'à la fin de celle-ci. Que tout ce qui peut compromettre le déplacement de ce corps
Et tout ce qui peut compromettre l'entraînement de ce corps soit brisé au nom du nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que cette âme et qu'elle ne bougera pas, que celle-ci se repose en paix. Au nom de Jésus. aliwana zipe porte ya kokota ye sima mikolo abekisi mibeko nganga ye nga nalongoli molimo na molingo na karte babandi kolela ye bayembili bayosamaeo baninga na ye balelaki balobili balisamoe esinakaliwakobangaki ye epesinga mpe basina motenao bino nde bato ya mokili ye botesaka makoli na nzambe botambola malamu na mokili ye botika masumu na mokili ye botika basi ya bato ye botika mibali ya bato ye bino bakongole oleli makili esopani na kongo po botamboli mabe na mokili ye 40% bopesi na kindoki 40% bopesi na kindumba 10% bopesi na moyibi 10% bopesi na lokuta botamboli malamu te na mokili lelo baboti bakomi kokunda bana ye esika bana bakunda baboti ofili bakota mboka na minoko ye olakela bimabe
Elle aimait les psaumes, elle priait les psaumes comme un certain nombre de citoyens de ce pays, un certain nombre d'entre vous aussi. Parce qu'ils sont les cris, les paroles, les bonheurs des gens. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne sais comment il a affronté sa propre mort. Dans la prière, j'ai fait comprendre, ce qui veut dire simplement qu'il avait besoin de cette prière pour affronter l'angoisse, qu'on le veuille ou non. Même si on a le sentiment d'habiter dans la maison de Dieu, d'être dans sa main, sur nous, mais aussi sur nos proches, sur ceux qu'on laisse sur terre, car le ravin de la mort, vous traversez aujourd'hui, vous, les enfants, le mari, les proches, vous le traversez. Alors si elle n'a pas eu trop peur, je voudrais vous laisser avec elle. Je dois vous apprendre à ne pas avoir trop peur. Bon, elle n'avait pas l'âge à mourir, pour autant qu'il y a un âge à mourir. Le cancer l'a relevé après un an de rémission et un mois de difficulté, de souffrance. Pour rien, pensez-vous peut-être. Pour rien. À moins que nous ayons la possibilité d'en faire quelque chose. À savoir de montrer à ceux qui sont nos contemporains. Elle avait une fois changé au corps et était une battante. Il n'est pas possible qu'elle n'ait rien laissé dans mon propre cœur. Elle a su sans doute transmettre quelque chose en faisant confiance à Dieu pour vous, votre vie, que vous mesurez mal encore aujourd'hui. Nous allons découvrir combien elle aura été au milieu de vous comme une petite lumière, une grande lumière, qu'elle aura été lumineuse. Par une parole, par un geste, par une habitude. Je vais prendre la lumière au cierge pascal, celle que les chrétiens avaient permis de Pâques. Dans la nuit, il y a une petite lumière. Alors elle n'est pas grande. Ce n'est pas un projecteur. Il ne va pas nous transporter sur un plateau de télévision au milieu des spots politiques et nous laisse une lueur, une lumière, une lampe de poche. Fragile, peut s'éteindre, elle ne s'éteint pas puisqu'elle a la puissance de Christ ressuscité. Mais cette puissance nous respectera immensément, comme elle vous a respecté immensément. Cette lumière, je voudrais vous la donner, et vous en mettrez, vous en ferez ce que vous voulez. Un acte de foi en vous disant que Taïmo n'appartient pas à la mort, que quelque part à la vie, quelque part à la fête, quelque part au repas, le paradis dans un jardin, une sorte de grand pique-nique organisé, dans la joie des retrouvailles. La lumière, c'est aussi celle qui va vous permettre de marcher chaque jour. Puis-je vous dire quelque chose
Et en fait, elle était chaleureuse, comme cette petite lumière-là. Alors je vous laisse aussi avec la seule réponse que les uns et les autres pouvons accorder, nous trouver devant la mort, qui que nous soyons, quelles que soient nos convictions. La réponse est de nous aimer les uns les autres, d'être proches les uns des autres, d'être hospitaliers, d'être bons les uns à l'égard des autres, dans l'immense respect et l'immense pudeur que l'on veut avoir devant l'autre qui vit de la douleur. Là, je vais vous demander, vous l'époux, puis après les enfants, venez. Je vais vous donner cette lumière et vous resterez auprès d'elle, autour du cercueil, le temps que l'on écoute un chant, que l'on prie avec ce chant. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les ramènera avec lui. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Amen. Amen. Il y a solo bandeko, les deux animaux pour la passe mingi,
mokolo ya mawa kasi nzambe oyo zali nzambe mokili ye apesa biso bomoi atinda biso awa na se ya moi alingi biso koleka biso moi na nzela ya losambo epai wapi mosali na nzambe abisi koteya na suka ya maloko na ye alobi liloba moza na motuya mingi alobi tolingana tosalisana pamba te yesu alobaki ete bakoyeba baoyo ya ngai mpe bakoyeba bino bandimi na ngai na misala na bino na etaboli na bino nde boye bakoyeba bino bozali solo bayekoli na ngai mokolo mwa lelo ezali mokolo ya mawa mpe ya kolela mpe ya pasi pamba te ya biso mama fete asili kotika biso lelo tozali kokende konosa nzoto na ye na mabele tokoki koloba te tokomona ye lisusu kasi lokola tozali bandimi tala ntina liloba mpona yuti kotanga balobi na biso ntoma mpona aza koloba na bathessaloniciens ete nous ne voulons pas que vous laissez dans l'ignorance. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance. Alobi tolingi kotika bino te na kati ya kobungi au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Pamba te yesu toma bazali kobenga liwa bongi alobi na mpona baoyo batika biso te na kati ya libungi. Il ne faut pas que vous soyez abattus. Alobi esengeli te bomitika na pasi soki na mawa atira na liwa comme les autres qui n'ont pas d'espérance lokola bamisusu baoyo bazali elikia. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Yesu tondimeli akufaki mpe asekwaki t'amènera avec lui. Tozali mpe na kondima ete baoyo bakufi kati na Yesu nzambe na nguya na ye akosekisa bango na kombo na Yesu. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ndeko yete kozala seko na seko elongo na Yesu Kristo. Réconfortez-vous les uns les autres avec ce que je viens de dire. Bomi pesa na toli, bomi simana, bomi pesa na nzela na Yesu Kristo tozwi quand même elongo na makambo oyo na ntango ya kala. Même na ntango bakoko na biso mpe ntango tozali kokola tomonaki yango eloko tokobenga na lingala monkuya. Soki papa to mama opeto te okolata soki na wana tozali kolata te ezaleli na bino makambo na bino ekomi par rapport ya ndeko oyo akendaki epuis ekozaki meme na mboka na biso bapasi bamaladi mpe soki kolanda bamalati mokuya yango wana na ntango ya kala batesalonike mpe bazalaki mpe na ezaleli ya bongo na ndenge na bango bazalaki kolela mpe bazalaki kokotela batela kati ya kolela wana. Alors toma polo apetaki sete mpona ata tokofi na nzoto kasi na molimo tozali na bomoi tala ntina lelo tozali kokopesaka biso lelo tozali balingi totia elike na Yesu Kristo soki Yesu Kristo ya mokonzi mpe mobikisi mosikoli na biso alongaki masumu alongaki bikakatana ya se ya moyo mpe alongaki liwa akufaki asekisi na likolo bisaka mpe mboka likolo mpona kobongisa esika mpona makoyo balingelie tozala kondima ete soki tozali kati na Yesu ata tokufi quelque soit liwa na biso mpe azalaki mondimi mokolo moko naza na loba moko alobaki na ngai ezobelinga ntango nakufi na nzela azalaki na arrêt maladie nazalaki kobenga ye mpona kozwa banouvelle baretete moto mikutu te soki toliere vraiment ntango na yobaki akofanga na mais ça fait comme bomoi na esu na se ya moi ezali malamu tosala nyonso oyo esengeli toluka mosolo ndenge esengeli na motoki na biso tosala oyo tokoseklisation na se ya moi kasi tokosala te tozali bapaya tokoleka un jour esengeli toyeba komilenge kokongisa nzela epai tokozonga yango wana Yesu Kristo abekiseka oyo mokolo nzala bosipitete mpona bamingi bayoka ye eloko
ntango ozali ya kopepa ewapi ya kosangana ya kokokisa bilembo oyo yesu asengi kozwa batisu ya mai mpe ya molimo santo nde boyo bali kolanda nzela na kati ya ndenge milenge bakondeli na biso tobosana papa na bana te na bakondeli na biso tobosana likonda te na bakondeli na biso. Un mélange de particules, mais aussi de souffle, comme nos propres vies sont des mélanges d'amours humaines et d'amours spirituels, de feu, mais aussi de silence, de pudeur et d'engagement, mélange d'amour de Dieu et d'amour humain, mélangé au point qu'on ne sait plus trop ce qui relève de l'un ou de l'autre. Je voudrais l'honorer en le remerciant d'avoir vécu au milieu de nous. Quant au geste de l'eau, rappelle pour les chrétiens un dialogue assez fantastique, un des plus beaux textes de l'histoire religieuse de l'humanité, un lot de la rencontre. Voilà, la bénir. Et si ce geste ne vous convient pas, vous faites comme vous savez faire. Vous trouvez le geste qui vous convient, vous posez votre main sur le cercueil, vous vous inclinez, vous faites comme toujours, ce qui convient. Je vous invite à vous lever. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Yeah.
convictions, je vais vous demander de redémarrer vos véhicules et vous diriger dès maintenant vers le cimetière intercommunal de la Courneuve qui se trouve au 92 avenue Valdette Rocher. Merci.
Après, madame. Après. Je sais pas grave. Hein? On peut couper dans le montage. Ouais, non, Merde, la photo.
il a fait l'argent. La
S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, j'aurais besoin d'une personne de chaque association. Les mamans sages. Là. Sojisas. Mondeko. Mondeko. Celle-ci. Voilà. Je vais inviter les 4 enfants, s'il vous plaît. Bwana kaka. Oui, c'est. Bien, mesdames et messieurs, à vous tous et au nom de toute la famille de Madame Kadima, eh bien, merci de votre hommage à tous. Merci de votre hommage à tous, messieurs, dames, d'être venus jusqu'ici pour leur témoigner toute votre affection et votre honneur. Alors j'aimerais avant toute chose, en honneur de cette dame, qu'on puisse lui observer une minute de silence, s'il vous plaît.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie à vous tous. Quel est le message que je vais essayer de vous faire passer à tous? C'est qu'une maman, une sœur, une épouse, eh bien, c'est des souvenirs inaltérables. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est des morceaux de votre vie, de votre époque. Elle vous a accompagné, vous avez échangé avec elle. Vous avez esquissé des sourires, parfois des pleurs. Elle était certainement là pour vous réconforter quand ça n'allait pas. À travers des invitations, des moments, des petits secrets. Eh bien, c'est ça. C'est une vie qui s'est couchée là, dans ce cercueil de chêne, mais sachez tous que quoi qu'il arrive, ceux qui partent avant nous, ceux qui montent là-haut, eh bien, quand ce sera notre tour, ils seront là, à nous tendre la main et nous dire, eh bien, tu vois, je suis parti, mais c'est pas si mal. Je t'attends, on continue la route autrement. Je suis persuadé d'une chose, mesdames et messieurs, c'est qu'on a quelque chose en nous qui est magique, c'est notre âme. Vous savez, on ne la voit pas, on ne peut pas l'attraper. Mais pourtant, elle s'est tellement aimée, elle s'est tellement travaillée pour nous qui restons si bas. Eh bien, cette âme est immortelle, rappelez-vous. Vous êtes tous tristes ici, et Dieu sait que vous êtes nombreux dans ce cimetière, vous êtes tous tristes parce que vous rentrez et vous vous dites, eh bien, on l'accompagne. C'est pas normal, elle aurait pu rester encore avec nous, surtout qu'elle était dans le plein été de sa vie. Mais vous allez sortir beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que dans un petit coin de votre cœur, elle vient de venir s'asseoir pour vous aider à serrer les poings et à faire la route sans elle. Et c'est très important. Alors je sais que vous ne l'oublierez jamais. Et quand vous viendrez ici, dans ce cimetière, pour la visiter, ben, continuez à lui parler, mais au présent. On a trop l'habitude de parler des gens quand on n'est pas devant eux à l'imparfait. Mais non, c'est autrement, tout simplement. Vous êtes en deuil, mesdames et messieurs. Mais souriez, c'est ce qu'elle voudrait là-haut. Et n'oubliez jamais, j'ai plus qu'une chose à vous dire à tous, et profondément, que Dieu vous garde tous. Merci de votre hommage. Merci beaucoup. On me dit souvent que Jésus n'était pas moi. On me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus a te dit pas, il n'était pas de ma race. Et moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas moi. On me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus a te dit, il n'était pas de ma race. Et moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Posez à terre. Le roule avance. Avance.
demande, pourquoi je l'adore. Et je le répète, je les compte par la foi, dans le sang de tout mon cœur. Il est dans mon cœur, fait briller toute ma vie. Ainsi moi je dis Dieu, celui qui le veut. Papa, si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il m'a tient la main, il m'a tient la main. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je dis Dieu, celui qui le veut. Papa, si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il m'a tient la main, je l'aime bien. Il m'a tient la main, je l'aime bien. Je prie pour les songes et je vis passer Bouddha. C'est si confusion. J'ai vu le prophète qui ne pouvait rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'étais dans les songes et j'ai vu passer Bouddha. Après ma mère, c'était les pasteurs et les évangélistes. Ils ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec toi le nom du Seigneur. Jésus de la foi, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il m'a tient la main, il m'a tient la main. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je brille, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. J'étais dans les songes et j'ai vu passer Bouddha. Après ma mère, c'est pris confusion. J'ai vu les prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus mon sauveur. Jésus n'était pas dupe, il n'avait même pas un sang Dieu. Il avait le sang de Dieu Tout-Puissant. Jésus était Dieu, Dieu n'a même pas une seule race. Et moi tout ce que je sais avec lui. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. Jésus n'était pas dupe, il n'avait même pas un sang, il avait le sang de Dieu Tout-Puissant. Jésus était Dieu, Dieu n'a même pas une seule race. Et moi tout ce que je sais avec lui. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien, Jésus, il me tient la main, je l'aime bien, Yahweh, il me tient la main,
Kombo na ye akomaki Israel bongo na pe kombo ya
ndenge nini koyanola losambo mwana yanola losambo nanga yo mwana oh nzambe na mawa nzambo yako yakabato te mbula ikupitaka suka ekokatanaka utu atamoli tongo ekotanaka yesu na ngai matanga nini na mokili oyesanga suka ukapasa motema pasi yakankolo wapio kokausa ebale monene elingi naloba ete ata pasi eleki ngai nandimi te koki kolongola bilaka opesa ngai yawe nati ngai mise bilaka na yo yesu nabele na yo yesu okoyano na ngai kanisa yo mokolo bakie nzambe ya bana bitike mobali ya bavevinus obosani yango te bana bitike baza konyokoma bakomi kolala libanda loboko na litamu koloza wato yobwaka katiba oyo kanisa oya pakanda ye okotikanga mokete kanisa kolonda mokile bwakinga ye bamoninga moto pamba na libwaki na se ya ekoliso koluka ngolu na yo ngolu na yo ngolu na yo wapinzambela yo otelemaka moto na suka yesu monisa loboko na yo kolo na ngai kaka moyenge belekeo kolonanga itima kosalio bayasika ya bomoi na ngai makasi na ngai oyo ntango bitumba ekoyaka elika motema na ngai kaka yesu nafukami na sekulusu koluka ngolu na yo balobi na ngai osalaka bikamwa ye kolo yambanga lelo epai na yo osalela ngai kolo elikia ebunga yesu matikala na suka koka olukango luna yo yayaye loboko na lita
matama nani akosalisa ngai mawe koma voise na ngai nani akosunga ngai papa se koma moninga na ngai nani akotalanga ta na miso bakolaka na pasio akoma mpe bato bazanga mpe babotio bakoma mpe bakonzio balobio 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 Mama Yahweh, aye, mokili baboyanga kumama, oboya kinga iteo, mama, papa nanga, aye, baninga bakumanga kumbama, yokima kinga iteo, oninga yatango nyoso, mutupe na moni, tongo pe pokwa, ondima kozala na ngai, moninga yatango nyoso, yaya, kumama yawe, yeno ya mitina na ngai, kelike ya bomoi na ngai, kumama ye, nisiba na ngolu nyoso, nanye, molobeli na nga na papa, nanye, kabongola manikino, nanye, bibembe ekosaka ye, nanye, elambala ye batonga na moto te, nanye, atambola likolo ya mai, nanye, bakotaka makola. Bonjour maman. Bonjour. Comment nous na matanga ya maman Tsato Tikabiso a présenté nini epana ya zaki nani epana oyo ya na biso matete aza ya na biso ya njili et puis azali vraiment camarade penza ya grande sœur na biso et pas na biso matete pas za grande sœur na biso matete aza ya moko azalaki malamu mingi alobaka te so bofandi esika bino bozoloba ya sekaka na ye kaka mais lelo matete atiki biso yango toye kotika ye na demeure ne ya suka donc topesi kaka makasi na papa mbala na bana na ye bazala makasi po ezali nzela ya biso nyonso lelo ekoki ngonga na ye oyo ya biso pe ekokoka yango toye kotika ye nzambe abatela bana abatela pe biso mosusu totikali yango toye kokutana na biso na mokolo ya lelo awa nesiko mbote mama mbote papa boni malamu papa ni ozolela mama tete na bandeko nyonso toyeko mpona mama tete ou bien bano batikali totiki kaka bana na maboko ya nzambe mpo sans nzambe on peut rien toana oyo tokosala te pamba te toyaka na mokili ya masumu nyonso ekotikala donc topesaka nyonso na nzambe matete azalaki yaya malamu yaya boboto oyo ke tozwa na mabe te yanga na bomoni ke bato batondi ebele mpo toya kolela matete mpe toya kotika ye na dernier demeure na ye vraiment nyonso eza nango bisenga mokili ekotikala na cimetière ya Courneuve nde toye kokunda ye yango wana tosengi kaka mpe en son âme matete bana kaka bazala bien elongo na papa na bango na bakoko bazwa kimia pamba te biso nyonso totali kaka nzela wana nde esengeli na biso nyonso bandimi totambola kaka na bolingo mibeko misala po ete na mokolo ya suka tozwa mbanu kimia na kombo ya tata mwana molimo san. Bonjour. Bonne alliance à papa. Alliance à papa ezokende kitoko ezokende bina bien tozoluka kuti bapapa mosusu baya donc kosile kwa ya mama ototika biso
message nous allons pour la robert de l'union sur au batikali bana famille na ye na ba tumususu quoi donc bon au moni message na lino pesa kaka au moni liwa eza nzela ya bisonyo surtout bon sert accueilli moi c'est avina nga dima ya kufina ye lola accueilli bon eza nzela mutunyo surtout nengezona chacun à son tour il a précédé na ye biso peut tout quelque chose la kaka ekenge na vie pour to ebito okende na biso c'est ça président boni oui tout ça ndenge omonaki tout ça na mawa ya membre na biso akufaki mama tete atikaki biso banda vendredi passé toye kotika ye awa na cimetière ya nzela biso nyonso to eza liwa akende akopema bien biso alliance ya bapapa maya sika maya pembe rekoaf biso nyonso tozalaki awa église ya apostolique bamama réunion ya bondi bato nyonso tu bazalaki awa toye kotika ye yango wana sikoyo tokei na salle tokei na salle tokei kovanda tomela mwa eloko ya moke topesa bango merci bon tokende merci La famille, merci Nabio Banso. Au nom de la famille, je remercie Bisso Banso de tout Sangani Awa. Na bateau va assister financièrement, moralement et physiquement. Au Kokoza en Bongo, Soko, mais la salle n'a pas raté. Bisso Banso, on botte Nabio Banso. Monoko eza ya ngai me maloba eza ya ngai ki me maloba eza ya famille yana kosenga bino s'il vous plaît 5 minutes boyoka oyo famille apesi ngai nayebisa bino Banso famille a remercié Bisso Banso naye to assister bango balo mama teta kufaki na oyo ba assister bango financièrement na oyo ba assister bango moralement no ba assister bango physiquement nyonso la si bondeko na yango bandeko bonté matanga tonorer muwei toko kowela basi awate toko wela mibali pe awate toko senga pe banyongo awa tonorer muwei na yango na roba boye mama tete sa kufi o ayebike aza nyongo mama tete le yango o ayebike azana nyonga mama tete lere yango yo o ayebike pe ke mama tete azana nyongo na lere yango yo famille ezali awa okokuta na bango famille mama tete ke na nyongo na bosololi ngape na nyongo mama tete bosololi ba préparaka fête mais matanga ba préparaka ngo te oyo biso ba ne Kongo loba ke to lia to tonda te mais to kokana soko milimo ko liema mukate o milimo koka elesikaka ole
sale tozali ati tongo bina muke ndenge bakokopera ndenge ya matanga bakokabela biso biloko na ndenge ya bokoko tole tomeli oyo akoki nzela akei so avandi ati tongo avandi na ye ono ya famille bandeko ya bolingo parce na ye to tranquille ntango eloko oyo ekotaka biso mpona biso bacongolais soki eloko oyo ekoti na motu biso bakomokota tozala mokolo tozala bana mike te tonore mowei naza na mingi ya koloba te na kombo ya famille remercie biso banso ya manso tosali na bondeko tolakisi merci na bino banso merci na bino merci. www.potonapoto